à Zamaïle. Peut-être aux premiers soins. Bon, non, ça les deuxième soins lobby. Tu es évité. Faut ça na titille. Comme bien les sages, ça les sages et ça la très bien. Le nom on a qui va fier belé. Na ba jeune belé ba finga no na télé. Ce que le bandeni. Muta finga le ngapelo bina disque. Et comme une monotonie. Peut-être amiyeba. Oyo Lucas Sala, oyo Zali. Parce que les lots finissent sur internet, garçons sur internet, les lots comment considérer nos lits. Parce qu'il y a une place morobou. Parce que c'est mon frère, c'est mon boss, ça travaille pas naïf, il faut pas respecter. On dit que le bébé m'a bête, mais il faut qu'il y ait une sagesse, une maïele. Bienvenue dans votre émission préférée sur cleboa.com. Cleboa.com est un site préféré. Oui, mais plus de news, hein. Vraiment ce qu'on appelle Kevin Lekechu. Mais avant de continuer dans combo, mais je dirais un grand merci à ceux qu'on appelle de la nation Tonton Bandake, mon boss, et à mon cordon, Léona Sepeli, qui assisté à Herman, un peu garçon slim. Mais les autres ont changé la caméraman par rapport à ma caméra. Aujourd'hui, je vais travailler avec celui qu'on appelle Francis Wala. Francis Wala, merci. Merci de nous filmer. Je dirais un grand merci à tout le monde qui me suit de partout dans le monde. Je tiens aussi à vous rappeler que Lélo, maintenant va t'habiter Malélo Tokene. Après, vraiment, au monde, tu vas noir, malgré, pembe, côté na carte, mais Tokene. Donc, aux accords, il y a papa va t'habiter. Mais meilleur V à tout le monde qui nous suit de partout dans le monde. Là, on va aller parler avec celui qu'on appelle Kevin Lekechu. Tobé Tanima Solo, Taka équipe nationale. Tolukepe. Mingi. Kevin pour y téléphone. Problème. Pourquoi t'as problème. Mais on a un peu maman qui est topé sa bise. Bisous. Bisous, bye. D'accord, ton fan là. Avant de commencer, je dirais bonjour à Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour ma belle. Bonne. Ouais, ça va. Kevin, avant d'entendre notre émission, le point n'a causé comme il passe. Pourquoi? Tobenga, toleka, yakalobi, boyena bo pas nino son. Tes calendrier, basta fois un calendrier normalement. Et mon peu benga yote na mambo sala, te na mambo sala parce que il faut na voyager, donc il y a Afrique d'ici. Et nazo wal nazo kinende siko, ba délégation faut na koza trophée SID. Trophée SID, oh ben sangana koza trophée wana, yango wana mo kina trop chargé, soit manager na fa manager na za na poto Lionel Kambi, ko soit ne faut sala donc misa document bo misa loko bo fona kini ponga kina rate kina bisimbo na na poche to pour ka yo voyage ki ngabe fona voyage na sens wana yango na ki trop pris trop chargé na manager na LK ya na Paris tout ça ka yango bi ko sa no ba émission te par rapport ba makambo eleka ke belé propos ya Karine Noli tu vois yango na vraiment na posa ya ko sala ba émission te ngana va na tele na température ya makambo wana na ba voyage yango meke nazali ko sala moi makambo zizana metant de la nation lobby il faut les cas yango na leka kina pichu ngaya yango meke na leki na Herman Emporio na musique azongi concert c'est comment travailler comment ça les psycho c'est ça. D'accord, les que tu n'as que aux trophée à Nini, on ça son nom trophée à Nini, meilleur nani. Oh, meilleur journalistique comique. C'est-à-dire que oui, naza comédien, naza pe journaliste par rapport à ma caméra na sala pour moi déjà mama yo na j'ai un micro au posera ba question bito komi belé. Ngana ko sala ndeni pona kasser makambango. Ya nga les gens peuvent na ko sala comédie comme comédie zanga na makila. Yango naza naturel déjà na force na ngaiti na lingi pe musala micro tikana sangisa ngona kati mélanger yango sa yona ke Dubai chaque trophée na tikana dikolo moyen na kitango ya kité pour zinga pressé yango na kinoza trophée na Dubai donistique et pesa ki nga trophée wana comme artnani meilleur journalistique comique ça veut dire que c'est un trophée de l'hôtel le plus long ça veut dire nazali kola batu nion sur internet na kina bengno na kina bangwe basé le côté nazali kola mutu nyonso on appelle ça un trophée on peut ba jeune Afrique d'ici ba yaya Afrique d'ici baza ba partenariat na ba vie na ngalo ko ba AG Fafa Longa ba vie na ba lipa sa ba mbongo
bavé nanga ba casque série ka poison babi moi ozolongo la biso ba stress pour ngazaka mtalongo la stress so mtatalinga nalo mabina malamu asekane kaka ama ya pour chemise no beba so ki atalinga talika basekana bonga kaka et on atana lobi nanga le rosekate mais tant que moi ezotala zo dans sourire quel argument ça de faire tu vois il y a moi déjà zo boma déjà naza bon yana qui ne bientôt là et si la te pour soirée ça et ça je pense le c'est le 28 janvier mais faut que non avant dans sa délégation va c'est la campagne ba rolanda nga nzela ba kotambola nga na Afrique d'ici c'est ça. D'accord, bon séjour na Fleury, Papa Fololo et Joël, hein, Joël Laurent. Les ketchup yo mtoko kutala les ketchup yeto solane. Bon les ketchup to betano ma solo. Est-ce que vous pouvez expliquer en tant que membre de l'équipe nationale, ou expliquer vraiment clair qu'est-ce qui s'est passé entre Karine Mokonzi et Nolita? Ouais, na linga vraiment eloko wana ko lobela ngote parce que bazela ngale ke tuna loba peut-être zambali bosuna lobango eza la clé boa. Peut-être na sala pe émission pe na pe émission na ba bloqué parce que nazaki prêté de ba likambango. Eza neti yaya na leki ba swani na kati ya famille ngaleki na bango na placer wana to mama na papa ba swani. Siko mwana olobanini. Ok, pas ok, pas papa, toi qui pas maman. Ce qui est pas papa. Maman inayo, ce qui pas maman inayo. Moi non plus au boti, moi non ngana zui bacha, moi non boye, tu vois. Elle comme moi siko yo na vanda kinanu, na tala ki mokili. Et le bani nazu ba message. Les quelque chose qui zengi, yo Karina ko finga no libongote. Ah les quelque kolanda no lite, boyete, yo Karine c'est ta sœur. O Karine no li pas a boss na yo, boye ngamona tali na bi eloko nini o na ko lo eloko nini pe na ko sala. Nga jamais na ko beba na no lito na Karine po bango ba bebani. Na ko beba na no lito na Karine. Na makambo ya etali biso mibale. Lone mokili ba ba bebani ba finga na ki. Karine aza mutu peut-être a sala ki likamoko boye. Après avec le temps au monde a po nini na sala ki bongo. No le peut-être likamzo sa a po nini na sala ki bongo. Fallait na sala likamzo azo ba fautif na mandenge na ye. Te likoto ya na sala ki mabe a koto na sala ki me bango na bango nyo so concert ça nini e ya kozonga. Ngai na likamwana na linga trop kolo bango te baza famille. Attaque les gens ba émission Karina Lobby Nolia Lobby qui attaque lo ba ko so la te ba ko so na tate bana na bango ba ko botaka ba ko sala ta ba camarade nga vraiment likamwana na okota ngote na singa ba boma quand Nolia Binoli boss na ngami benga ka azal les sages asa la sagesse na ye asa la sagesse na ye pour déjà Karine to yebi Karine za film moko boye ala trop likolo mais so oyebi ete o mona Karine amute mabe makasi. Mais azabongote. Moi je préfère Karine 1000 fois que ma fille au bazan internet c'est belé ya ba hypocrite. Ngale kechu. Non ma chérie que ma mission ba to lango belé. Peut-être bazela ngani na loba. Na zi occasion loba ngo pa na yone mapo to zino temps c'est l'émission ti yango na lo zamutali boso na bi makambu ya Karine Noli na awa. Pour sabi Karine ta lobi bueno labi non. Naza mukolo. Na bi nini o na linga na sala. Tu passes un bon moment na Karine. Et tu es bébé, tu es capé, tu es sur la ca. Noli peut tu passer ya des gars. Ok, na ko linga te ke na zanga erreur te. Peut-être comme ça Noli ko sa erreur moko boinga pe na CP na ngote shocking mutema. Mais Noli bi ke likamwana esale ke chupasi. Mais Noli asali yango kaka. Mais Noli ngite na bébé na Noli ka pour Noli asali likambwana. Na binodi po anu sala kibwe awatele ga chuna yeba kete beto boma pe moto seli tokoyoka na kaka ça veut dire que likamba Karina Noli o déjà il est kaki déjà leki Zambia rosunga ta le ba solité ba koyoka na kaka il y a déjà ba leke chubo sali sur télé réalité te Noli a peki sibino non non en fait être ça na ba Karine c'est ça va télé réalité te eza cop ya mutu ana cop na ye nga na sala ba les aventures na ngai na sala ba télé choc na nga na sala ka biloko na ngai na wa pe la mama yaka yo yedinga na sala dans selo na okoti na kati mutu aza na équipe na ye wana za lokwa ba nzonzing to sanganaka pour le ba télé to sala ka ba télé show ba les aventures ya ngonde tomboli biso muta kosa te pour na yamba na grand musicien moko te ya oya mbuku ya mukino na yambati. Pour obazo yamba musicien wana ba musicien ko pe na moni pe denga na vivre bien koleka bango ngale kechu kamoka na ndaku na nga ya mukio na vanda kana na pe maka mais na futa ngombongo mais non yango et faire voyager nga
yango esanga makam na yamba nanga le big boss nani te o le nani na yamba nanti mais ka ba président ba orchestre ba linganga kana ba délire nanga ba sepela nanga kaka ça veut dire que nous lia pexé kim na pexé ba sa télé réalité pexé te ezate ke atabiso pe to tito zala carbone contact to ezate ke to yango ndet et que carbonisa biso to ezate non la famille reste la famille singa famille benda na kama et kata na rati lelo ata le kleboa moza ba souvenir otika ba souvenir moko ya malamu na kleboa dès le ba matika so ba longo ba kleboa mais ah de la nation pied et nazalaka et là au moins il bien et ça salanga kuna yango na vie no lingate ke po no lia bena karinga leke tuna kota makamwana tuna kota la mutu moko na kota lika nyos na miso mutu nyos an erreur na vie to ngaka wana to sa to jite ka ko conseiller ngam ta la kisanga karine eza nolité on la kisanga noli eza karinte jamais na lingana kota lika moko boy o etali maina makilate po ba benga ba yuma après na likina tv na fingi karine mais on se bozana pour ça boyoka nini ongana olika parce que ngaza vraiment mutu ya karini ya makasi parce que karine la lenza le longa leke tuna koyeba pa elenga pe lona lekte karine akoyeba tu vois non lingate ke ezala bongo la famille eza sacrée bo lingate ke lelo muto lobi boye lobi lika muso non ay mamango elika ke yindaki au moins que elali nango c'est-à-dire que mamuto zo sala to lukate ke to comme ça ba sens moko ba niveau moko boye famille noli c'est mon frère nous la frère nanga ala ndeko nanga aza boss nanga na esaka boss nanga ezala sage tola mayele na pesa yeba conseil mingi yebi ke na pesa yeba conseil tout le temps na ba vina biso ba si ya mulex aigle noir ba je fafa longa ba tika kabiso to ba pesa toujours ba conseil a aza mayele o le peut-être aux premiers soins bon non ça les deuxième soin lobby to éviter faut na titi comme bien les sages et ça la très bien le normalement que ba fille belé na ba jeune belé ba finga no na télé ce que le bandeni muta fingi le ngapelo bina et comme ni monotonie peut-être ami yeba oyo luka sala oyo azali parce que les lo finir sur internet garçon sur internet les lo comment considérer noli parce que ngana tient na place morobo parce que c'est mon frère c'est mon boss ça travaille pas na il faut pas respecter no linga mutalo bele mabete mais ezala kaka il faut OK na ndenge mo ya sagesse ndenge ya mayele parce que ba ka famille ngana kuta noli na Karine ayate ke loba bebani ngana ngana kota likamona mbala moko si yo ina iboza ndeko ya Yvette Kalomo bo bebani parce que ngana zani Yvette benga mamona yo takine yo non Yvette la kisinga yo te ngata yebani na ndenge na ngai famille za bungu na kolinga Yvette wana ndeko no mama yo kaninde tala buti so bo yo kana tika so bo vana na kwena ye ke likamon esila lomu ezana Cynthia Kapash asali mission na site na biso a lobby asali neti a takine Karine baba o yasinga kia loba kia défendre noli azupi abiki alala te na butu abondelanga et pas noli tambu ata yo moko olobango pourquoi oyaka kokota ka likamu na se ya likamu moko bo eyokoto oyo kana kite na vie ezalaka bongo te la mama na vie ezalaka bongo te mais te nazo zonga makambo loba normalement eloko wana eza na site na bino comment est-ce que parce que ngani na zabo na klebo wana ebi ke Cynthia na klebo wa donc mutu soka ninga finga Cynthia na klebo wana olinga te e aka ndenge moko po ani baloba mabe na site na bino baloba mabe na site na bino mais batiki on quand même écoute eza net entreprise mutu otala bien intérêt na ye bien maram na ye ngana osala na sala pa noli na zela salaire na sala émission de salaire na nga o ya sime ya liboso etalinga te net yo sa so ki oyambi nga so na yo kana na mutu na site tali bo kota te dila so otala loni o memela ye yo otata ke po yo zawana yango wana nde po yo no mais elo musupi ba bongisaka oite loko yo egoloba mati to bonza pas mutu na biso na kata site mais so yo tiki na bongo yo te l'intérêt na tiki na bina te l'intérêt na nga na sens wana na te l'intérêt na nga so ya lobaki mabe na kata site na biso peut-être balinga quand balinga ki nga pe na répondre na ko répondre yepe ezape kaka na site na biso eza musika te oya lobaki yango ya lobi azaki se mo na zo passer ba conseil nyoso ba cause qui a eu problème payé na Karine Cynthia Karine c'est ta sœur non kende bozala les bords nazo éviter nazo pekisa nazo bo maman ta yebi très bien
mais c'est pas bon. Hypocrisie na vie, ça qui tout côté. Ama ko kata biloko côté na loba oh so kati va plus na oleka na ngasu na clé boate. So am na loba ke bokati ngo pona fingi pe mutu na loba juste la vérité. Tu vois? Hypocrisie na vie eza bien té. Comme azo na ka hotel émission oh. Nga ko fa to vanda aibi tipa na nga bien. Aibi té na la boye aibi très bien. Ah appelle kambo té ndeko na nga tika c'est ta sœur. Yeba zo ba yeba pa zo ba ba conseil les que tu moniza bo yeba vous ne yeba gérer ma comme non sala bo nazo yo kai parce que c'est ma sœur ayo kakae na obi ba ne poa na yo ke mais est-ce que yo zo lo ba ozana hypocrisie ozo ba makambo lo bibo po yesi te era longwa équipe nationale alors bakani na longwe na désart na longwe na buzoba na moni ke alongwa na buzoba te aza toujours na buzo pour mutaza na buzo baté alors ça data 50 000 émissions té to ngoto yebe ki général na ye na ba musala na ye pas que lelo à l'équipe émission pas Vincent pas qu'à l'équipe émission pas Barizi pas qu'à l'équipe émission pas Deborah pas qu'à l'équipe émission pas Batebele to pas na l'équipe kolobaka lobaka yo so ngosa ya ki madame muta fingi a critiquer yo au sala ko moniete moi qui est no bien mais ba comprendre que wanu ka mutu mai biso nzaka bata mai oyebe mai ça veut dire que biso na internet nzaka mai eh nani za ya Willy non ya basima allo ya Willy l'école mondiale venaza na plein d'émissions ok ça va venez dire ya Willy l'école mondiale aura trôna ba le vénérable le grand maître choisi matata so classé ba moni ba si ya molex aigle noir o moni ba age fafa longa le vieux qui me reste wa abike nanga sala une semaine à frise habité yo faut ça un mois aux un hôtel logé makambunion ça BVT pardon s'il te plaît tu vois na sanswana omoni na vie il faut nazaki na côté ni nga pe pour perdre 50 moto zambe ya Willy d'après appel nani hypocrisie tu vois hypocrisie c'est pas bon et à qui tout côté faut deux à la très bien le na monde ben émission sur basali alobi Vincent ayamba ki Vincent alobi Vincent le so monike muta ko ta ba vie privée na yo na kati ba internet wala makambo boye ya alobi la on si muta fingi Cynthia muta fingi to moni ba titre na ba émission ba bi ko boye na moi so Vincent c'est liki Vincent ça dit qu'on diminue nos lits. Vincent tu nous ça dit qu'on diminue nos lits na émission wana. Mais si tu as beau ça ni que y a les cas qui na site na biso, y a so la rana nos lits très bien, na bi relation bazaka na nos lits. Na bi ke bazaka ba famille. Ah pour ça qu'il y a les cas qui wana que y a ce qui a encouragé qui nos lits na ça que émission na senti. Maître. Tant mi moki ba kuna ya bolingo. Que pour anini ba condamner lo no li pas Vincent zolo ba n'importe quoi na ba émission ya Cynthia abi le mot que ce sont des imbéciles bo excuser ngai terme on a lobby abi de que baza na bi français te na lobby ka oyenga na mutu ce sont des imbéciles après à s'excuser les sous mu fingi mbala moko na yo pesi da yo moto yambié ta yo ki ko sala émission na tina biso o créer o lobby la net o bois Kenneth Karine ba jeton que au monde que c'est pas bon les a qui tout côté tout ça va hypocrisie na vite nga te que ne so no liba bébé na Karine nga ça veut dire que nga na so Karine to bébani non Karine c'est ma sœur na si que na si bino ki na linga Karine pour koleka parce que ba fille est belée na internet parce que c'est ma sœur ata l'autre za que to bébani na biso mais on se la ka ndeko na nga na on se la ka ba bien fait na ye il faut la ka ba bien fait na nga c'est la famille reste la famille ata que l'on a noli to za soute to za la kaka mais noli c'est mon frère muto yo ka passe à noli le quoi nga azate no le ba ata que le a du problème yo noli jeune na za ki bien na linga ki mi na internet mais pas so nga na yoka na yoka la mama za yo yoka ngote nga Karine so na za problème Karine na la rati les ketchou ala la kati ane mo pena noli ala la parce que baza famille nanga hypocrisie na internet ya ki to côté to yebani peut-être ba o peut-être o bino loba pe peut-être bomba pe to loba so za mabete to tika ya ki to côté eza bien te o se respecter bo sa ba mission na bino mutu pa bongi na kati sali atongi 5 étoiles azati na internet to sala ka musala
ozala ok ala okendaka voyage ozala okendaka te mutu aleki moninga aza te loba manager nanga LK Lionel Kambi lelo tuna mususu C'est bon, je fais mes gros bisous à celle qu'on appelle Guy Basket, hein, de la part de... Maman, Guy Basket, on connaît combien de communes? Double commune, on appelle ça tous les communes. Viens à mon langue à Botour. Viens à télé, viens à Lukulu. Lukulu, ça bouille. Maman, ah Lukulu, bouille. Il veut me langue. Il s'est caillé. Guy Basket, oh, bota, le que tu as les lips. Na bona ba chombo. Yo bi be kom no ya ba chombo. Ay Western. Bila Western. Bila nakuta ni mbali boso. Azania bakina yeba na nga ete azamuta saba kombo na yeme. Premier jour nakuta ni na botu. C'est toi les ketchou. Na ba mission na yo na sepela nango. Esa un conseil ko changer te. Yo oade na makambu ko changer na yo te. Tout est ma biso c'est mien. Ko changer na yo te kitso pe ba kitsa ama yo ba kitso ya de la nation. Abi ke ko changer na yo te zano ka le ketchou bongo. Apesa nga moi $50 na Foot Express. Taka $50 comme belé na franc na Congo. Abi Foot Express. Nana na sola na été eloti na transport à pamba. Bonjour sola na Guy Basket. Ko sola ke na sola ne ke mais tu comment dans sola? T'es na sens que ko sola na sens que problème. Noël en fait. Pesa nga téléphone siko. Wa téléphone nga. D'accord. Ah ouais. C'est que problème en ngomba mona sa vie. Pour na éviter c'est que nazo problème à l'attente sur le numéro ya vie na biso Guy Basket ya Guy biso tolela tolela ka mais de la part de Herman Ampor garçon slim habillé pe kuna na sima caméra zolela ka ya Guy Noël solo là au monde ti ya Guy mais boso na kutana ne episode après $50 kaka ya nazo taxi. La maman, vous soignez très bien. Trop bien même. Il y a une émission, il y a Noël, il y a Noël. Il y a une bonne année à Noël. Nous sommes pas Noël. Non, Noël, quand Noël est lundi, c'est qu'il y a une lobby à même ligne na bakangate dimanche na rozona ngai. Viens na zavi mon c'est pour la kana le colonel kaka, kota molin. Viens na bomanga za ngai, c'est évolué. Pardon. Vous allez ka so moni mutu boye, au surnommé, comment etika limbala, ma comme inspiration no so kango. Ma vieux à Kitoko, hein? Yagi Basket. Ça y est, où t'as la Yagi? Ça y est, Ginzame. Yagi, t'as la niveau sur les cas la clé, boa. T'as ma lèvre. Pardon. Yagi, t'as la. Tu vas finir en intime là. C'est ça. Oui, net va combo, qu'on peut s'amuter. N'a-t-elle à mutu combo? Na façon d'être na façon na ndinga ziti Freddy na comme on appelle ça vieux boluka et kenda batmu ya masanga ba mweza ko vimba kaya ni oso kombo et kenda na façon na inda zali vieux boluka komodo bobi komoda zali mwana wana afinga biso mingi wana auti Angola na ba utu ba pese ka ba kwanza $1 pasi ya hola la kabwe na ola lo fele kwa gâteau ya anniversaire mawe fiango Komodo. Mama Loso, Mama Malata, et Boubura Songo, Boubura Songo. Non, il va essayer de tangi comme va tangi le pesi na comme vrai non. Oh peut-être moi le soyez les canines na otala ba konisi mati et Boubura Songo. Freddy vie bolu kana tanga susu. Manike Maloso, Mama Malata. C'est bon, toko tamba mono na iso, toko tanda na iso la mannequin ba mono moni mannequin bino ana ba vidéo na bino so bo sakanya ko bimisango. On est hier maman ana na ebiso maman oser lokuti. Au fin nga dia PD c'est bon. Bo so fisiko PD bo mi se nga vidéo ke na ola na muninga na mobile. Parce que na que les sonya ne. Bimisa zala clair. Ma fou eloko yo finga nga siko so publier yango. Na que les sonya poani. Eloko yo ozo loba. Yo muto lobi yango.
mais bimisa ya ba biso to fêter bien te na fait année to fêter bien makasi yende sko abola la bien ti biso to fêter bien ti mais yesi ko abanda ko la bien ti po andoko finga ka biso nyonso nyonso azana mutu yo finga na internet ti petinga o ozangeloko yo bana Claudia Bakisa yebio Claudia Bakisa la reine du tchatcho ayemba alingane polémique te moi ça batu fia batu yo maniki ovandi no finga Claudia za niveau na yo ata batelo Claudia obokolo le tongo tipo quoi yo le finga Claudia na ndenge nini okiki okomesuna noli zo ba charge na yo na ba moni c'est pas bon na ndenge nini ozangi bato ofinga monotoni bato muto ayebisa ko ba message anto yebi soki penza azu ba vidéo net ba vidéo na bien ba vidéo soki c'est vrai penza amisi ba vidéo osala naza star kim mutu ba sala vengin bunga so ba like na bonga vidéo esani yazi bon azala ki se awa c'est abaza awa esange lote na pesa bon punition ba panza ba vidéo wana na ndimi so bazan ba vidéo wana na ba photo na ba ni manfu via ba star ekindaka fo moi libele moi masoko moi tikshi moi biloko belé moi na kosi Lionel Kambi via ba star ezabungu ngana bangala ngata to publier le lobi muto kufa to le po le to bossa na biso moto bongo siko vidéo nga so che esange lote nous dinamisons ka ngai Chris Brown oui au monde bongo ba matuku ba star monana la mati mati ko ba startir mon là oui ba startir tala lo bo mati parce que je sais que qui basta on de moi basta bon ngai basta yo dia ba ken ala ya malona tala ni eso mo la ko sema bonga kote bonga taba monisi maloso okofinga kabiso nyonso oze lokote mama moko yo ozanuka na ba chauffeur na ba commissionnaire si tu le lozana malo si tu akot la maloso a defana right a bete ka prise mon à 6 heures si tu la latina azona muye ti bandal premier soin boji bo beba na suzu jour ya suzu oui, fausse cachée. Bon, en mon français. Fausse cachée. Ya oui, fausse cachée. Fausse cachée. Bombana. Face cachée. Il pose à maëlle. Face cachée biloko bombana bima azamaele ngana zana tina na binote mut na internet muta malonga azati biso za batu ya buzoba so lingi buzoba te ko sala ke mission te pour répondre mutu wana ça dire que ata ba finga lui mabe na yo vanda na position na yo tala mokili ko ba pe eloko de tanis ko komi ko le yo komi vedette komi star ba yamba ka yo loko a mise on le ka ba mission 1000 fois les missions répondre ba ka eloko moko maloso eloko si yo finga na internet ezati bomo finga nyos bo finga ka batu bo bi seloko sikati na pesi ba piso bi misela nga ba video wana na ba photo na ata ba masque ba chelongi manfu ko sala nga word apisi batu ba ko ya di susu ebele na kati ba video ba ko lakisa susu wana yango neka engaje manfu a finga za muto finga ta pa bi so fete bien te yende la bien te bana ko la beta ndika ko finga na sujet de mama yo na sambelo na minute na lobinzambe na ngai je déclare au nom de l'équipe nationale je dis vraiment mon Dieu nakangi misubwe nakangi miso na omona bino so molili bozali sur internet te yo mama loso na peso punition okolala ka biate obanda kufinga kabiso tongo di poko ko chaka si jeta ba komona nga kotika kombona nga ete kotika kombo leke chute finga ka nga tongo mini poko parce que naza star vina yo naza mwana oyo pensa ka lelo peto bota a remplacer presse na ebisi yo lelo na déclarer au nom de Jésus bisiko za na omona te na omona molili prière na sambeli amen. Van escovana be moto na tekshuk akozika. D'accord Kevin, ni yango vraiment ba encore retenu na passage na émission na ngai et puis mot de la fin ba salutation na ba retenir ba passage sous nzambe passage le passage na le relaxer ni Herman. On est quand émission na ngai ba encore kangani. Koleka bonga na leki to telemino na leki wa
Ya maman ni nango. Bon, ba mono émission, bato ba mono ba ko karani ni on a mutu. Bon mona, mais faut monter nan. Est-ce que vous en direct maman? C'est bon, ma salutation à tous ce moment là non, ba mère de la bango hein. Ouais, nabika merci na yo la maman, na mono ki na ba fila. Ok na ba fila, et ça le bien. T'habites à mes condoléances à père de papa naïe. Maintenant déjà bimi. Oui, je pense qu'il n'a pas été tour et ça va bien parce qu'elle, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est toujours active. Malgré Nanou, vraiment, mais elle est toujours active dans sa propos, dans son boulot, dans son tout. Elle fait toujours joli travail, un bon travail. Il y a un lobby na bino nyoso. Bah ya mi coller internet. On a 20 quelques. Puis nous avons 30 quelques, bah 40 quelques. Bon finga, on a eu maman 58 ans. Bientôt 60 ans maniqué ça nini. Et bientôt 60 ans. Luko zwa koko, o luka foyer, o luka solution ya bana na yo. O koma na 60 ans, o bon sa vie na yo, te kako finga mwana bato muki ya 20 quelque. Na âge na yo. Yo bina âge nous akana ozako vanda. Yo no muto kufila no kami bali. Oza modi talando zali. Ok nabi na tingande zaboye. Bana wana na kofinga lisusu bango eke no finga. Ofinga nga. Et bon, c'est pas finga, c'est finga sous n'importe finga. Abi nazal la bouche autorisée équipe nationale nga. Malgré tout ça, René a biriwana, aslo belaka nga personne qui cambia lobeza na koloba. On te intimidé ngati. On te pas penser biso ati. Na lobby et je vous jure, il y a les news à yebi makamuna loba. L'homme du moment qui est venu pendant tous ans 2018. Ce de kufite toza kaka toke kabwe en plus alukaka bakangise ponga na kangza tamanike ya jemuki bo kangaye esa ngape ka pasi o kangza muto boy ano subi senga non kangise ta finga na droit de la parole, droit de l'homme asa o amoni na pesi merci vraiment de la nation. On a clé boa oyo so moto longo vinu baby de la nation ça bon nation. L'homme invisible, moi invisible, on a basé ta banne. Macha salite de hey, ça me l'a. De la nation. Zambe. Il fait dans sa soutien.